Nathalie Baby Donjwa a ningisi communauté, Baby Donjwa a ningisi internet, Baby Donjwa vraiment a ningisi communauté. Donc eza ya grave makambu ebele ebimeli na munoko ya Baby Donjwa. Eza makambu susu peuple congolais a joué ango lokola baje. Eza na makambu susu bota lango ka boye. Mais ceux qui boji ango penza na sérieux bo mona ke eza nzambe nde abimisi babilo mususu na munoko ya Baby Donjwa. Alors mbote na bandeko nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Ursule Botelwa TV. En tout cas bonjour, bonsoir. Déjà boyebi et dépendara nango kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors lelo to elibino dossier oyo ya Sifa Lokwa na Baby Donjwa. Vraiment bandeko nanga, si vous êtes nouveau, donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne, ceux qui zamba no penza ya liboso, au tomber na Ursule Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et au sala kitoko makasi. Lelo toye na affaire oyo ya Sifa Lokwa na Baby Donjwa. Alors pourquoi toye na affaire oyo? Ce qui te na analyse oyo ya Sifa Lokwa na Baby Donjwa eza par rapport ya intervention ya Baby, donc par rapport ya vidéo oyo Baby Donjwa a salaki, par rapport ya émission oyo Baby Donjwa a salaki. En tout cas to moni biso moko lobby ezalaki ya koyinda na internet, lobby ezalaki opesi mbwa boyi na internet par rapport ya ba réponse par rapport ya vidéo oyo Nathalie Baby Donjwa a salaki. Tout le monde qui ba rumeur et circula qui partout, ba rumeur et circula qui que Nathalie Baby Donjwa a beliboma bablo moi bongo, donc ezaki loko o et circula qui et l'Obama qui makasi batu ba interpreta ki yango na bandenge na bango. Alors tozela ki Baby Donjwa ayaye moko koloba vérité, tozela ki vraiment Baby Donjwa ezaka batu mususu ba lela ki voir même ezaka biso ba mususu tokoka ba stress te, donc esala ki passe ozomona olali même ki otali téléphone soko ko ozota news moka bien oyoka ki aza na maladie te aza bien pour esala bien. Donc lobby ezala ki likampo bate bele bazaki na basusi na mutema affaire a Baby et ningisa ki po bate bele balingaka ye na yebisaka bino Baby azaka fille moko calme, azala fille moko lobaka na ete azala vraiment fille moko calme. Alors bate bele balingaka ye, donc epesa ki pasi na batu ebele. Alors, lelo bomoni to elibino Sifa Lokwa na miniature na biso. Donc to elibino mama na biso Sifa Lokwa. Likambu nini oyo Sifa Lokwa aye kokota na miniature na biso. Ça fait déjà 8 mois passés to salaka émission ya mama na biso Sifa na chaîne na biso. Ceux qui okoti na chaîne na biso okiti penati na ba vidéo ya 8 mois passés okomona to salaka analyse moko po na mama na biso Sifa Lokwa. Alors Sifa Lokwa zalaka gravement malade, Sifa Lokwa utaka vraiment kobe. Donc azalaki vraiment menacé à belaki santé zaki est bien te ezaki vraiment likambo moko ya grave o ekomelaki ye. Alors tomonaka ba prophétie ebimaki ebele ya ndenge na ndenge. Tant aussi Sifa Lokwa zaki na maladie to monaka ba prophétie ebimaki par-ci par-là o a prophétisé aussi Sifa Lokwa kokufa o koto a prophétisé o koto a prophétisé. En tout cas esalaka panique na internet. 8 mois passés ceux qui bokoti bokomona ba vidéo ya mama Sifa Lokwa do mututu asaela kango analyse mututu ataka vidéo wana ya mama Sifa Lokwa. Et puis tant mama ya biso Sifa Lokwa ayokaka bien tango abikaka ayaka pe na internet ko remercier bato na tiaka ngo lisusu awa na tiela kabino na Ursule Botelwa TV ndenge mama Sifa ayaki ko témoigner ke abelaki mais nzambe siko restaurer ye ayoki bien nde ayaka kopesa bato ba merci bato nyonso ba soutenaka ye bato nyonso ba lekaka pona kotala ye bato ba soutenaka ye spirituellement physiquement moralement ayaka vraiment kopesa bato wana nyonso ba merci na internet wana ezali vidéo wana pesa na chaîne na biso totalaki yango totiaki yango batu pe ebele batalaki yango. Alors eloko nini oyo esangisi si biso Baby Donjwa na mama na biso Sifa Lokwa.
La famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, Kande Toyebi Sarabino, ceux que j'aime balayer bosso, en tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi. Affaire nini oye memi sifalo kwa na Nathalie Baby Donjwa. D'abord, Baby, batu bapandi liboma pourquoi boyoka. Baby Donjwa abelaki liboma te. Ezaki Saint-Esprit ou akitaki kati na ye akomaki kosalisa ye ba oyo abandaki kosala. Alors bato basambela na l'église ba bima, bato basambe même bata réveil. Bato basambela na réveil ba oyeba likamni ekomelaki Baby. Ba oyeba ngo. Bomoni tango Saint-Esprit akitaka po mutu dévoiler misala mabe ya bato. Tango Saint-Esprit akitaka po afongola mutu mémoire aloba. Et comme ça mutu ka lokwa liboma mobe pendant quelques minutes. Omona mutu afona yebaka tango to vande pa na biso wana ze papa na biso na mama biso likambo ekomelaka ndeko moko na yebaka likambo ekomaka ndeko alamuka kaka kambala moko abandi kokela ba porte batazo beta kokoko tika misala mabe yo za ndoki abandaka pena ko adevoilaka batu tout. Don ndenga banda komuna bato abanda pena koloba okenda lobeli muto boma batu po nini oliaka batu po nini nzamba za na posa na otika likambo wana salama kote na biso. Place to banda kovanda. Et salamaka bongo. Alors, eza même likambo oyo eye ko salamela Nathalie Baby Donjwa. Baby abeti li solo na ye alobi bien ke nzamba benga ye depuis na âge à 5 ans. Po asali la ye. Baby na âge à 5 ans zaka soki abondeleli mutu. Omo na mutu abiki. Mais aye ko Baby salikabo na ye tangu ake ko sangana na mobali. Le premier jour où ya sangana kana mobali. Premier jour où ya Baby saka virginité na ye. Eza jour oyo Baby Donjwa a perdra kalikabo na ye. Wana toyoki yango to uti koyoka ngo biso nyonso ye moko alobi yango na munoko na ye. To uti koyoka ngo ye moko Baby Donjwa a expliqué yango na munoko na ye. Alors amona kike akomaki musika mingi na Nzambe. Alingaki azonga suna makula Nzambe, azonga susu pena makula Nzambe asenga bolimbisi, azonga na makula papa asenga bolimbisi Baby azaki mbangiste to yebi biso nyonso. Azonga na makula papa simuki mbangu asenga bolimbisi. Asenga bolimbisi azaki na posa étoile na ye engela. Azaki na posa ni na ye o Nzamba tsakati na ye étoile Nzamba zakati na ye engela. Mais ce que zaki freiné par rapport ya ba vie o Baby bandaye ko mener azaki na ye mobulu te, mais azako saba makamu susu, makamu saba bande ko sele bande ko pesa Nzambe lokumu tendeti ba love story. Iye moko a expliquer. Alors soki bomoni to ye na mama Sifa, eza po Baby Donjwa abimisi prophétie po na mama na biso Sifa lokwa. Parfois to mona prophétesse moko ayaka awa comme nete za soki inerbi. Tomona mama moko prophétesse moko ayaka ko bimisaka babakamba ba comédien ko prophétisaka oh na moni intel oh Nzamba la kisinga intel. Prophétesse wana ayaka ko prophétiser Nzamba la kisinga na moni boye na moni Sifa lokwa azokufa Nzamba to yoka ba prophétie ona nyonso to tata ngo pe na ba chaîne ezali. Ya prophète moko ayaka ko prophétiser pona Sifa lokwa. Eza ba prophète bisu ba koma omona soka yoki kaka mutu wana azobela. Do ye ayoki kaka ke mutu wana aza malade. Ale akomi koya ko luka ko pesa ba prophétie na ye po ba mone pena oui aza vrai pasteur, aza vrai prophète, Nzambe pena la kisi etika kota koto aya ko pesa mutu prophétie. Ba pasteur musuba comment travailler bongo, ba prophétesse musuba comment travailler bongo, ba prophète musuba comment travailler bongo. Que akeya zuzu d'information mutu. Après tant azoya zo pesa d'information zo kanitsaka ka c'est la vérité te ya papa te ya mama. Nzoka isa makambo oya yo alukaki ayeba ayebi yango après aye ko prophétiser le yo. Ayo zo mona ngo prophétie nzoka pana ye eza prophétie te, eza prophétie te. Ezake oya yoka ki yango lobaki metoye komona Nathalie Baby Donjwa aye koloba à propos ya maman na biso Sifa lokwa. Donc Baby Donjwa a confirmé biso ke ba prophétie nyonso obomona ke bimaka.
Oh babimiseli mama sifa prophétie azo kufa oh boy azo sala boy baby donja nzambe na etanga fungola ki mémoire amona ki nyonso eza na ngamba ba comédien amona ki nyonso nzamba la kiseke pe likambo oto yaka oloba pona mama sifa don nzamba la kiseke sifa lokwa aokufa te si mama prophétesse wana tomona ye aya apesa ba prophétie ya bate belé apesa prophétie sifa lokwa apesa prophétie sila bisalu apesa prophétie ya Aïda apesa prophétie ya Ada apesa ba prophétie ya ba comédien ebelé alors le baby donjo aye ko confirmer que professeur ya pese ki pona sifa lokwa ezaki dango prophétie ya lukuta ezaki prophétie ya solote mais apesa prophétie na internet e panzana prophétie na eningisi internet mais en même temps ezaka nango prophétie ya lukuta alors lelo nzambe alobeli Nathalie baby donjo nzambe aloba na bandenge na ye muto bino bo négliger na théâtre muto bino bo négliger nde ye wana muto nzamba otombola muto bino bo négliger nde ye wana muto osambela pona bino bebi alobi akazwaka te osambela pona ba comédien autoloba mwana batuke azwaka ta yo sambela pona ba comédien mais en batu msusu ko sambela pona yo azaka ko benga mikolo kutu nazo sambela ka pona yo yaya bonyo za bien en tout cas mikolo nga nazo prier makasi pona yo o mona ka nzambe nenga opambulo nzamba opambulo mikolo kutu nga na bondelaki ba congolais baza bongo ba congolais soko sambela pona muta komi ko ke panza sango oyebi kutunga na sambela pona ye oyebi kutunga mikolo na sambela pona ye nga kutu mukwana na sambela ki pona ye mais Nathalie baby donjo yeyo abondela pona bandeko ne ba comédien malgré bolingi na bino yete malgré nyonso sala bo mona mabe malgré bo sepela na mwana batute mais abondela ka pona ba comédien abimisi yango na munoko na ye moko tozaka na benkiétude pona ba profession ebimaka pona sifa lokwa gloire à Dieu sifa lokwa yoka bia bika gloire au Seigneur pour maladie bado tunge c'est sila kala sifa lokwa ayoka na bien alors sifa azwa mobali na ya bien ya responsable donc nde bomona sifa lokwa bima na écran nde bomona sifa lokwa ba théâtre réunion lisute bomona ka bima lisute na ba théâtre azwa mobali ya bien azwa mobali na ya bien mobali ne pena ya responsable ataye pena esika mo ya posé doyo ka pena théâtre ka kipaka kokolo yango bomona ka ya bimaka lisu na théâtre te yango bomona lisu sifa lokwa yoka na kana ete mobali na ya pekisa ye avanda na na kimia avanda na kimia eza malamu te tolandi Nathalie baby donjo biso nyonso tolandi koma baby azo regretter koma azo loba mingi ka pona ba comédien balingi yete ba comédien bolinga mwana mwasa batu te a dévoiler ba secret mususu ke ayaka na ba scène baby okota na scène tomona ka biso nyonso baby okota na scène alzalaka na bilamba malunga te alata ka bilamba malunga te mais boyoki makambo ye moko alobi bopesaka ye ka ba rôle moko boye ajuaka mutu moko a bongo alataka biloko mo ya malonga te pona ka kokitisaka ye batu musu bopesa ba rôle mo ya ba fille mo babwaka ma ba fille de chance ba fille batombwa mababwaka ma mais ye bopesaka ye ba rôle mo boye ka ya tina te ba rôle mo boye ka ya bongo poka bokitisa ye kaka akita tina se eza malamu te bolinga bu frene mwana batu bebi aleli esali bate bele pasi azalaka proche na mama Olive mwana mwasi o mama Olive azwaka ye vraiment mwana na ye mais bofina ye kaka boye bofina ye à peine to yo yebaka to yoki onka na munoko baby donjo ke ba comédien ba kotela ka relation mama Olive nganga to banda kokota ngo doute keza ba comédien mususu ba kota banda kwanganga ka pona relation bango na mama Olive nande bokendo bebisa mama Olive mutema po ayina mwasi ya bato bozwa nini soki boyini baby donjo bokozwa nini aza na eno mwana mukie
ana carrière mulayi liboso na ye. Yango bomona Baby Don Jua akendaka lisuko sala ba théâtre pa batu te. Asala anika ba théâtre pa na ye moko, ka na chaîne na ye moko. En tout cas, eza pasi na mona likambo oyo. Ba comédien ba sala ki be émission pour na ko informer biso vie ya baby, pour na koloba. Nous to kanisa ki ba comédien soki ba ye ba lobi on sait que likambo eza réalité, eza ya solo. Pour ba comédien so ba ye ba bi, so ko yoki likambo oyo eleka pa comédien misi yango o mona ke likambo eza ya ba ventrique eza likambo solo. Mais dommage, ba comédien bango ba bimisi likambo eza likambo malamu te. Mwana bata leli na caméra ko bundisa ye partout. Bozo bundisa ye tina chaîne o ye moko asali. Bo bundisa ye. Eza malamu te. Eza vraiment malamu te. Baby Don Jua o amutu mobo kangama na ye. Amutu mobo kangama apes azo prophétiser. Anelo kwa nzambe kati na ye a prophétiser. Nenga azo prophétiser amutu mobo bo kangama na ye. Amutu mobo kangami na ye so bo kangami na ye bozo azo sambe baby obomona o abando sambe la pona bato atie pena liboko sambe pona mutu pa biki. Abanda da ko sambe la pona bato na âge 5 ans bato bazo bika. Ye moko abebisa ki likabo na ye na ki jeune fille kande zalaka mo ba mbwema ba jeune fille amona ki akoli ye moko abebisa likabo na ye. Yango wana bomona makamyo se koma bwe mais azana ako sambela pe mutu pa obela baye ba bengi ye aka sambeli pe mutabiki eza don o nzamba kati na ye. Peut-être tanga bando sa ba musana ya théâtre peut-être aboya ki kolobaka na zaka na don moko songolo na zaka na don moko quelconque alobaka yango te. Siko ekomi siko ko sala ba réaction nango. Tango ake ko confessa ke ko lela mawa nzambe a confesser masumu na ye aleli mawa nzambe nzamba zongselie don na ye ya kala. Retour nango bobenge liboma. Bobenge liboma. Réseaux sociaux mobimba bopandi esango. Kaza liboma. Eza pasi. Eza pasi. Eza ba mikolo ebele o bana théâtre. Mais bokangela mwana batamukie bwe kanda. Bokangela mwana batamukie bwe binemi. Bibi aza mwana mukie. Par rapport ya bino mikolo bibi aza mwana mukie. Mais bokangela mwana batenemi. Bokangela pena ba goutte. Bokangela mwana batenemi boela nyonso. Bolukaka bokanga visibilité na ye. Eza bien te bandeko. Isa malamu mingi te. Maman na biso si falo kwa yeyo. Alors tozu confirmation bien et pas ya Nathalie Baby Don Jua tozu confirmation ya malamu. En tout cas, merci beaucoup Nathalie Baby Don Jua. Nzambe o afungoli yo mémoire na makambo nzambe en tout cas ekoza malamu otika la kaka bongo. Otika la kaka bongo mémoire ya kufungwama na makambo nzambe mémoire ya kufungwama esala bien. Et au sala bien. Nzamba lola, o afungolo mémoire, a continuer vraiment ko lembate comment nango tina suka. En tout cas, tour oyo mupepe ya mabe e ya lisuko ko saote. Tour o prière na biso eza o ko sa malisute na buzoba. Eloko moya mabe e ya lisuko mema yote. O mema malisute ndengo mema makaliboso. Eza pasi. Eza passe la famille bandeko ba comédien to meka ko changer et osala malamu mingi. Merci mingi na balandi nyonso o balanda Xil Botelo TV wona to yela kibido mama na biso Sifa na Nathalie Baby Don Jua. Bato nyonso ba mitungisa maki, bato nyonso ba lelaki, bato nyonso vraiment ba mitungisa maki ba lelaki Baby Don Jua iye wana liboso na bino azana ye kitoko soki ozana poso soki nanu olandi ye moko te banda makambo eleki kende na chaîne na ye ke kolanda Baby Don Jua ye moko na chaîne na ye azana chaîne na ye alobeli likambo banda ebandeli tina suka. Alors kota na chaîne na Nathalie Baby Don Jua okolanda likambo o ye moko a expliquer eloko ni bato babengeli liboma eza pasi pe mawa na communauté na biso eza pasi pe mwana ba comédien mboka na biso en tout cas ezaka pasi vraiment nzambe asala tu akotaka makambo po choix ezate sans nzambe mobulu
sans nzambe mobulu vraiment nzamba sala kaka akota likambo oyo ndenge esi a restaurer baby azala kaka restaurer donc vie na ye mobimba eloko moko lisusu te eya ekweisa ye. En tout cas merci mingi na bandeko na biso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba vidéo na biso et osala malamu mingi wana tokutani à la prochaine occasion. Bisous, bye.